Les aïe passent pour moi à surprendre dès le départ organisation des aïe bien. Tout le monde qui autour à léopard, chaque fois que léopard est au bêta, c'est à ce moment-là, de robima biso nyonso pour que luka ndenge nini léopard a gagné, mais de bossa na que léopard pour gagner et ça ba équipe, ba club oyo et betaga yangwana isala ke et alimenter léopard pour léopard azala toujours la force à gagner. Pour les amis dans la télévision, bazo benga boya tout temps solo yaka une de sa victoire de l'équipe. Ça aussi nous devons iftoyer bango que nzambe bako sakaite. Na pensa qui na victoire ya RDC, na pensa qui peut-être ya match nul, soit de surprise ezala que match nul sans but, peut-être eux éliminés à partir de là, soit match nul après Tokyo dans la Tirobi, mais je ne pouvais pas croire que l'équipe de RDC est à 4. Il faut demi-tour dans le niveau du gouvernement. Tous ceux qui ont des joueurs, tous ceux qui ont des coachs. Demi-tour dans le niveau du pays, dans le niveau du gouvernement. Pourquoi tu veux comme à niveau là? Est-ce que l'organisation est bien? Est-ce que Moutounio soit un Sika Oyo Koikoza? Quand ça nous embête, Isika Nyonso Oyo Zokanisa. Ikamozo kansa yango nzamba zoeba ozo sala miso batu wana ozo kosane batu la stade kula toke kuta plein à craquer mais awa tozaki limité batu nsuba ko kotate et batu fere ba kota ce ne sont pas des habitués à stade ezaka batu moko e boya habitués à stade de biso to yebike même ba petit mike wana kaka na bolilo bazolu kana baluka match kana terwana o to sala boy ba pesa ba idée mais to train ba bolibana to monike bato ya ba costume il fallait ba longolo ba costume bala tatariza RDC bango to privilège aki alors ministre faye bandenge nini ya ko diriger sport na kati ya mboka Congo lisolo Bote bandeko nyonso o bazali kolanda biso bisika bozali o boza kolanda Congo Esengo officiel plus TV to yeli susi liboso na bino pona ko beta masolo to bandaki masolo ya barrage ya Coupe du Monde toza éliminé et l'autre robeta masolo na matali organisation nyonso ya match retour na invité na biso tozali na ye tokoluka pe lisusu kobeta mwa lisolo lina foot banda ivanda 2 mois yango championnat beta marate misolo na Congo niveau ya Congo Airways kino sikawa makambo mazali kotambola malamu te lelo toyambi ndeko Fuman Wenzen Ofena azali bongo conseiller ya comité de direction ya ASV Club Nzombo le soir mutu mokwabo mbote ndeko Hoffman mbote na sepeli na Congo Esengo na landakango lelo pe na invité à Congo Esengo yebisana biso lobi tango bande kolanda match ozalaki na likayabu to ozalaki na paracetamol po makambo elekaki na terrain ba congolais belé ba misopelaki mai na nzoto bon na koy kozala eloko moko te parce que bolingwa Congo ne leki makasi tellement que bolingwa Congo ezali parfois soki oboti mwana tazo mwana kaza makasi te mais supporter no mwana wana totaka ko surprendre malheureusement mwana surprendre te to komi na place to koma kiwana mais na suka so to ko lobake ka ndengo lobby introduction wana ezali passe pour moi surprendre dès le départ organisation ezali bien te to mona qui autour ya léopard chaque fois que léopard est au bêta c'est à ce moment là to robima biso nyonso pour ko luka ndenge nini léopard a gagné mais to bossa na que léopard pour gagner eza ba équipe ba club oyo et betaga yangwana isala ke et alimenter léopard pour léopard azala toujours la force à gagner mais parfois tout le monde a une équipe na biso ba club na biso za négliger et sous quand to lukato mobiliser ba nyonso et voir même ko benga banganga na kati ya télévision ba ya soutenir équipe et pourtant banganga ba beta balete soki banganga basala na molili et bengel na bango pe lingeza na molili mais eux ils na télévision bazo benga boya tout temps songolo yaka yondo pe sa victoire na équipe ça aussi nous devons iftoyer bango ke nzambe bakosaka ete siko toloba léopard soki kaka population ami pesi makasi na sima apesi motema nyonso alobi mbala oyo ou jamais ne moment de déception yaka est-ce que score ya 4-1 liboso ya balu ya classe ya Maroc
ozalaki ko penser nango que to ba Léopard ba ki ko pola na 4-1. Na pensaki na ngote, na pensaki na victoire ya RDC, na pensaki peut-être ya match nul, soit de surprise ezalaki match nul sans but, peut-être eux allaient éliminer à partir de là, soit match nul après toquer 1-1 après toquer na batir au but, mais je ne pouvais pas croire que équipe ya RDC ezwa 4 wana to tshela mon neni to ko tshela ngo. C'est comme si ezali loko moko yekaka na détermination joueur qui tango na kokota na kosa eloko moko. Sinon ezalaki sous-souté que match to ko compter humiliation tozui aucun pays au ba beti ba match ya barrage oyo bazui score wana kaka RDC azui score wana. C'est à ce moment là il faut tomi tuna na niveau ya gouvernement tozo condamner ba joueur tozo condamner coach tomi tuna na niveau ya pays na niveau ya gouvernement. Pourquoi toko koma na niveau wana? Est-ce que l'organisation est bien? Est-ce que Moutounio Sozane Sika Oyo Koyi Kozala? S'il faut otala kota ministre Oyo patron de sport, est-ce que Aza Penza honnête Nandenga Osala Makamdenga Zosale Lango? Peut-être que Koyi Ute Pai Nae Tala. Bako Sanzambete, Bisika Nyonso Oyo Zo Kanisa, Likamozo Kansa Yangone Zamba Zoeba, Ozo Sala Miso Batu, Wana Zo Kosane Batu. Donc pour dire qu'il faut vraiment battre la lisusu, si on a qu'un plus loin. Pourquoi ba match awa et beta maraté, ba nani ba tu vas kota raté. Donc tu tout naka. Na stade kula toke kuta plein à craquer, mais awa tozaki limité, ba tunsu ba kotate. Et ba tu fallait ba kota. Ce ne sont pas des habitués à stade. Et ça va batu moko e boya. Ba habitués à stade de biso to yebi ke même ba petit mike wana. Kaka na bolilo bazolu kana baluka match kana terwana to sala boy ba pesa ba idée. Mais to tika bango libana to monike bato ya ba costume il fallait ba longola ba costume bala ta vareza RDC bango ni to privilège ki. Alors ministre Faye bandenge nini ya ko diriger sport na kati ya mboka makambo ebele oyo injustice abato ezo sala ke Nzambe a condamné yango na baskora bongo. Surtout dans le lobby likambu ya organisation parce que kokende coupe du monde to lobby 48 ans après to zalaki na 90 minutes to sa 80 minutes ya match aller na match retour pour na okende na Qatar 48 ans après to échoué na organisation. Mais tant to zalaki ko beta masolo ya coupe du monde liboso to kendaka organisation o esalamaka izalaka makasi koleka et permettra que tout se qualifier. Mais Nambala o batming va déplorer les cambu ya organisation parce que au kindi coupe du monde ezo senga qu'il faut na socle ya malamu ya organisation. Lelo to longwe to poli. Et belé bateli balobi ba joueur bazali ata ya makasi ko bazalité. Ba entraîneur bazana par ya responsabilité na ye na match aller na match retour. Est-ce que vous allez ko kabola même point de vue na bande ko basusu? Bon, de toutes les façons, na cas ya match ce qui est bétami, en cas de défaite, responsabilité et qu'il a toujours l'entraîneur. Oui. Mais tout le monde le PK depuis na utikoloba na organisation na biso même championnat. Est-ce que possible mon un jour entraîneur a ego kota pona kota la joueur ni quand même élément moko kaka même ils a rare wa ko zo na carte championnat na biso ezate. Ba ministre ba ngonyo so badan ba konjamboka ba kota ka pona ko yeba championnat biso awe le kaneni. Parce que comment nous pouvons viser kaka na ba total peut-être na ba internet total ki wana beta na équipe songolo ye wana to ko zo mais ba o ba beta to zo négliger bango. Ça aussi c'est un problème d'organisation. Ba yeba que non tozo préparer coupe du monde. Coupe du monde to ko luka ngona partout bisika nyos to ko zo joueur moko ya bien. C'est-à-dire dès le départ il fallait déjà mécanisme moko ezala en place pour oyeba que non to ko luka boye na intérieur ya mboka na biso na kati ya capitale awa to ko zo ba joueur to partout expérience ba zo ba expérience wana to mona il la fa passer ba mputu ba beta na équipe a potote ba nani ba rumba beta wa ba beta ba équipe a potote la plupart des jours ba beta ki awa ba biscotte mbala tout ça tant ba ke kutu na potonde ba bomi sport la bango mais tant ba beta ki awa mais ça qui belema oyo ba beta makati ya ba nani ya Afrique du Sud bomoni makamto sala ki awa et na kati organisation na sur total les matchs à départ oyo to beta ki aller awa tu sais que to zaki diminuer boyebi ke awa nde
mwana na mwana tango akenda kazonga kande sika lakisa que non ya kende ki azongi ayeko lakisa msala. Est-ce on peut se poser des questions, pourquoi Meshak abetaki awate? Nous sommes toujours mon angoté. Meshak abetaki awate, un ministre qui dit na chaîne moko de la place que azali réfugié moya goya ezate. Mais après Meshak ayekoya. Est-ce que les Camerounais les autres sénateurs même parlent même ben aye pour retourner aye les Camerounais Meshak? Nous devons être sérieux dans Mboka. Pour que un joueur, voyez que Meshak awa atteint sa foule. A betité parce que équipe Moro Boyecha qui va croquer à jambe et ministre derrière cette équipe là pour favoriser que non Meshak azali réfugié. Et l'obilo to woni Meshak aye ko bête na terrain moko ya libanda. La kamama belé na Meshak est contesté parce que awa nakin a betaïté. Ce qui te lit toloba maïmatali toujours équipe nationale na biso ba fauve na biso na quatre équipe nationale na biso. Est-ce que zali vraiment un vrai leader au penaka oki komema mokumba équipe alobi ke ndenge tozobeta nga na zana mokumba équipe na motuna ya mibale kaka na o na uti kotuna na bakisi mosusu lelo soki tolobi ke na championnat na biso ya lina foot to bimisata 11 meilleurs joueurs oyo baoki kozala pe ke bayaka kopesa mo appui baza ba joueur ya CHAN bayaka ya A-prime bayaka pe kokota na Léopard A pona kopesa makasi. Est-ce que 11 wana bakomona? Bon, nazo banana na deuxième question. 11 wana ekomonana na coup d'œil ya entraîneur. Obo pesa responsabilité que non ata la po 11 wana vraiment oyo akoyi kosala na vision na ye abim saba 11 wana. Mais biso to ko proposer boye to battre peut-être ba sentiment kozala pona petwana betaka bien petwana et pefki ntokoti na ba village tokota ba joueur bazali. Mais mutu akoyi ko vanja bango ti basala ba entraînement ba yebake oyo akoyi kozala capable ya kotelema na compétition ezali kaka entraîneur. Mais loko na organisation ko uta wapi na mboka ba pesa e penero que non to pesio rôle ya kokota ba moyen ngoyo luka ba joueur oyo d'abord tozala ne type moko local awa avant que toke no luka ba pro. Voilà 11 wana koyi ko bima même plus. Deuxième question, tozala leader te. Leader azate une équipe nationale, c'est comme si bangono bazo bangana mutu penza ko ozo mona que je ne sais même pas Chancel azalaka capitaine, si que ça sous Chancel te. Pourquoi? Parce que qui leadership ezate. Toyoko pesa nani Tissera pe azala ndenge na epe oka. Donc na ebité ndenge non dazalaki ndenge lwalo bazalaki ozomona ki aza capitaine bako discuter pe na entraîneur bako discuter même mulumbu tango azalaki bazo discuter na entraîneur ya no boyoke à tout moment problème na ebenge na ba mulumbu tout ça bazo discuter. C'est comme ça mais ah on a zo on dirait ba leadership ezate na ba capitaine leadership ezate au joueur mo ko zo ba charge à match nous so cause la no entraîneur cause la na yo capitaine te mais ta façon de jouer et aussi que aux opéra charge à match au diriger comme entraîneur na quatre terrain pour voir ça comment tu peux placer les joueurs na quatre terrain, qu'est-ce que vous pouvez faire bon la nakaka au entraîneur l'obité parce que tolanda qui n'a ni analyste moko français au azolo ba que non RDC beta sans entraîneur bon Kobeta avec Elton donc Eza Kobeta sans entraîneur mais biso to PC quand même confiance qu'azo beta Mexico entraîneur il faut azala na solo à tout moment avec les joueurs au bazo beta sur le terrain sigo ne lobelia bandekwana et la kisiki entraîneur azana part ya responsabilité ya makasi en élimination oyo. J'ai déjà répondu à cette question. Aza vraiment n'a pas la responsabilité parce que dans le monde mobile qui ça ne marche pas, ils allaient entraîneur. Il doit placer les joueurs. Koloba que joueur au atika la libanda au akota, c'est l'entraîneur. Mais tu vois comment que petit malango à côté. Premier touche na ballon à Tchebi. Mais est-ce que entraîneur a une vision au yeba que dans moment oyo joueur na ko bandana oyo ou bien oyo a sali quelques minutes le co de simbité. Tout ça, c'est la responsabilité de l'entraîneur. Donc pour dire que Bandeko n'a pas raison. Na mikolo ekoya to ebi ki éliminatoire ya kani kozala kalate ya chani kozala moi conseil na
beaucoup c'est pour te mettre un peu ma solo mais matali sika ali na foot surtout na équipe de notre zali ko rappeler na bandeko ke to yami ndeko Fumana Wenzen Hoffman azali conseiller ya comité de direction ya ASV Club. Moi conseil pour l'avenir nini to ki ko sala po ba humiliation ya boye et la biso de société surtout na éliminatoire ya Coupe d'Afrique des Nations ou ko banda pe kalaté. Oui, to compter plus na ba professionnalité. Ce n'est pas pour minimiser Bango, ce sont des bons joueurs. Mais, mixage de Salema, les joueurs locaux, les professionnels, les joueurs locaux, les bêta locaux, soit que les professionnels, les prouver qu'ils sont capables de faire. C'est comme cela que l'équipe Nabiso est marché. Et ce n'est pas la veille, 3-4 jours, où tu préparer l'équipe pour la bêta, la compétition mineure. Donc préparer déjà dès le départ, donc préparer na banani na ba locaux. Surtout préparer déjà ba match amicaux et bêta ma ba sélection de Salema, il y a ba locaux après ba bêti ba match amicaux. À ce moment-là, au Satur Morobo et Zali, peut-être à ce moment-là, on ne va pas chercher que benga 28 joueurs au Baoutana Poto, mais donc on benga même 4 5 joueurs, 10 joueurs au plus tout au plus, à cause de la même 11. Pour compléter, la deuxième équipe locale, une équipe professionnelle où il y a une symbiose ensemble. Donc il faut compter sur Bango et Kozerape qui est la qualification. Mais ceux qui sont joueurs professionnels au Bazoya, pour faire l'entraînement 2 jours, 4 jours. Entraîner la zone en difficulté pour placer joueurs dans ce cas. Merci Mingi Ndeko Hoffman Nandenge au répondre à Mituna et la première partie émission de Bisso surtout le bel Mingi et Balopa. Si quand toujours côté la deuxième partie parce que ezali occasion tous ala kana ngota on studio tant to yambi Ndeko o azali conseiller na kati ya famille vert et noir donc nzombo le soir mutu mukwabu. Lelo avec club santé zandenge nini malgré 2 mois championnat zaté équipe ezo s'entraîner makambo ezo lekande na kati avec club équipe ezo s'entraîner ezo makambo ezo leka bien mais makambo eleka bien tant bozo beta ba match mais tellement tozo beta ba match était d'abord to pesi bango 10 jours à repos parce que ba sali ba entraînement finalement bazabatu bakoki kolemba basalaka ba entraînement pona ko beta ba match mais malheureusement ba entraînement pona ko détecter pe ba faille en équipe ko za la passe parce que ba match ezo beta maté équipe dans l'ensemble est bien toujours la boyebi situation où ya coupe na biso ya Mazembe azwaki o ba pesaki pour ne pas dire qu'azwaki ba pesaki na tricherie et nemboka pe boyeba que ceux qui ont tombé pe na tricherie. C'est ce que nous devons attendre quand on a un résultat. Dans le football, on a triché. Ceux qui ont triché, ils ont passé un ma casse, ils ont salaboé, ils ont ma casse, ils ont tout ça. Mais c'est quoi? Et si quand on est belé pour notre qualification mondiale, biso RDC to quitté. Donc pour dire que to banana no ko sala bien na ba équipe o ya biso ya ba club o tozo beta awa, tozo la honnête. O azui ceux qui ont été zanzoto tricherie ceux qui zali aucun go like ça va faiblesse na yo ne siko ko like ça. Alors à ce moment là et vous allez regrettable mais regrettable si go bino bozali champion ya palmarès to selon ba indiscrétion msusu to yeke mambo ezonga ki na niveau ya fekofa des fois bimisa classement final wana ya saison 2020-2021 pour permettre bino ke botombola Kenya wana obolomi ke bino nde ba champion. De toutes les façons c'est ce que nous attendons. Tozo zelango pour toza ba champion, j'attends que ba kabeli biso lokona toza ba champion, il faut tombolango. Ça c'est moi tout le monde a responsabilité ya lina foot, tout le monde a responsabilité ya fekofa et en plus à ce moment tout le monde a honnêteté na bango, ya yeba ke mkolo eloko za mkolo eloko faut ozongi sele eloko na ye. Tozo zela. Ah tozo za la juge partité. Tozo déjà raison. Kupwana eza ya biso bayokana bapesa biso yango bayokana bapesa bino e yango mais depuis moi makambo ngo evandi moi boye
démarche nini ya suka oyo bino na kati avec club bosalaki mpo mikolo eleki namona bandeko moko batelemi bakendaka koluka preza ya alina football komweu bameka koéchange na ye par rapport toujours kaka ya makambo wana nayebi te soki ozala na kati ya délégation ya bandeko oyo bakendaka komona ye na moment wana totelemi quelque part c'est vrai place oyo totelemi biso toyebi yango bino mpe bapansisa yango ifo boyeba yango totelemi place nini Linafoot apesaki 15 jours na Mazembe mpona kozongisa coupe mpe makambo nyonso oyo esengeli 15 jours wana eseleka mpe toza bato ve club azali moto azotambola na mibeko toza na juriste na mutu ya ekipe totambola na mibeko tozoyeba eloko nini tozosala apesi 15 jours tozozela et non seulement azali juriste azali na baresponsabilité na mboka ekoko mateo vita asali mobulu match ya Léopard et Baby mpona vita et consort totiki makambo ya vita parce que 15 jours ekoki juste moment oyo tozoprépare makambo ya Léopard eseleki awa sikoyo tozotala Linafoot akoloba nini fekopa bakoloba nini c'est alors que décision ya vita ekoki kobima mpona koyeba nini tokoki kosala parce que bakomi na suka basali eloko te mais pour le moment nous sommes dans le texte oyo lettre ekomamaki ekendeki epa Mazembe sikoyo quelle que soit réponse na ye biso tokozwila ngo kaka epa Linafoot sikoyo biso Mazembe alobaki boy ou bien avec non lokola Mazembe alobi boy biso tosali boy soki tosepeli na décision wana d'accord soki tosepeli nango te esika mpe biso tokobimisa oyo décision na biso Nekofman na minute oyo Congo Airways mwa bakokoso ezali na gouvernement bandai koreklame mbongo bafuta na minute oyo mpe Congo Airways mwa badifficulté ezali mpona badéplacement oza kocroire ke championnat ekozongela ndenge balaki na bandeko ya Linafoot et puis bokokende na yango ntina suka et puis objectif ya avec club na saison oyo ezali nini na bandini objectif ezaka ya kozwa coupe mais mpona kozongela championnat kaka ye nde Linafoot wana soki alobi ke ebandi lelo avec club azali prêt mpona kobeta championnat wana objectif en tout cas tant que organisation ndenge tozokende na yango edemere ndenge wana bata nyonso tokosala mandat oyo bakupe nyonso ekozala vita wana kanganga na kotala ndenge bomipesaka na section foot bareprochaka bino mpe balobi avec club ezali association sportive avec club Victoria aza na basection ebele boxe ezali judo ezali handball ezali basket ezali junior mpe bazali mais bomipesaka mingi na section miroir au détriment ya basection mosusu même soki sponsor aye aza na section miroir ndenge ezala na statut na bino ke mwa ba 5% kende na basection mosusu bozokoka kosalela yango te est-ce que eloko bandeko bazali koreproche bino toki komona teke na mandat na bino bosala peke bolave front bamona ke no match handball ezobetama baconseiller ya coordination quelques membres baye kosoutenir équipe na bango na handball na basket to na badiscipline mosusu badiscipline nyonso ezali bandeko bareproche biso na bazongela lisusu koinvestige kotambola na baétat major nyonso ya badiscipline na biso bamona ke nyonso ezo marché bien épais ezozwa victoire boxe basket judo nyonso toza na mwa kokoso oyo tozwaki na Inde président azaki malade akendeki se faire soigner na Afrique du Sud mais awa nazoloba Inde ezongeli déjà tozwi déjà calendrier oyo ya bamatch ekobetama mikolo oyo vraiment tozo se préparer quant à ce makambo nyonso koleka badiscipline nyonso ezoleka bien bato oyo bayokaka baluka sikoyo kopusana mpo bayeba ke badiscipline nyonso na kati avec club ezokende bien oyo ezali mituna mibale ya suka mpo tosukisa émission na biso ndeko Hoffman tomonaki va moko yaki ya koteka bavarese bato bakoti na ambiance wana ya koluka varese avec eloko ya biscuit nga nazali moko oyo bandeko tinda mbongo na zoya mingi na memlingi kolukela bandeko bavarese mais toye komona moment mo bavarese ozomona na lisusu te rupture ya stock alors que banosaki becharpe bakepi nini esalamaki ke po rupture wana eya et aka shop ya monene ya avec club
pour na bandeko basombaka bavarese calmement. Et là, comme monsieur Zagotungisa, qui dit grand club égale sponsor. Les lobos ont un championnat moko, sponsor X muta sponsoriser un championnat. Mais tout le monde bino boko luka conquérant nae comme sponsor pour na kosunga bino to boy ko tanga ba komba ba opérateur wana. Na yebi na mikolo eleki bambula. Ezalaki sponsor wana za bino bokendo za sponsor muso za conquérant nae bo perdaka mambali na foot likolo ya ba biloko wana. Est-ce qu'il faut s'engager pour un sponsor wana bo salaki moi diagnostic wana te? Bon, pour un sponsor, je pense que Ezra Lina Foot, Ezra Fekofa, Tango Azo Besabina sponsor Morboy, Ayaba Kazali sponsor et équipe. Donc, ceux qui sponsorisent à Lina Foot, Aza Lina Foot, avec les bacos de la limité, pour un sponsor ou à soit sponsor ou à Yako, contacter. Pour dire que sponsor Oyo, Pipinga Pena Boy Kotanga Combo, j'espère bien qu'Azala Lina Foot, Azalaka, il y avait crypté. Avec les bazapé convaté, n'a pas sponsor, m'sousso toko mona kenen toko zoa, nana comme football les a faire. Surtout mon il propose mieux, toko qui n'est pas naé, il n'y a pas de problème. Sponsor m'sousso soya au mona que mboka ngwe ko sala nkaka boye ya bakanai. To mesana bakanai. Soki tokozonga na susu na kati ya nani bakanai oyo tozosala yango nde ezolanda biso tina équipe nationale mboka oyo tokozala ke non nga nazala na kanai eloko eza ya yo te okami ke non yo nde parce que ozala na kanai ozali moto ya makasi zwa mais ntango moto wana azolelalela nzambe amoni faiblesse na ye kolela na ye nzambe azoyoka yango c'est-à-dire yo moto ozoluka ke oza moto ya makasi soki okomprendre no basigne ndenge ezokende te ozaka mutu aliwa donc mona mutu mususu ke adirijaka na ye ongana za intense boy na dirija tout ça batu tellement que baza ebele ba remplaçant pe ba cause na bango so nzambe ye moko alongolio ba ocha pe remplaçant mususu par conséquent to sala makambo na mutema malamu ke makambo nazo sala ngo non parce que kuna bakelukelanga sponsor mususu ngai tikana to kataka bango to mona 9 points na biso bazwaki awa ezaki na nkomo kozo mona ke non ezan covid ayekufa madame Bestine tolingiete donc a longwa azarate mais justice en Nzambe ti ndenge ezokende ezo maintenir avec club et c'est d'abord nani coupango et après ezo garder sous madame Bestine na état na que non hier comme ça avec les petits nations par conséquent tous à la bateau à mitema malamu mboka les pays nous appartient mboka biso nyonso tant tozo sala makambo ezo le kabien tozo sala ngo pona mboka tozo sala ngo pona individualité ba sponsor wana kuzo tutali bango bazana bango bato mboko te bazo ya koluka mboko na bango mbongo bakende mais biso bato mboka oyo tozo pesa bango mboko biso nde tozo bomana pona ko enrichir bato ya libanda bazo luka mbongo tozo na honnêteté na côté wana pe mitema bien que non toza libre équipe nous toza libre ko luka pe sponsor na ye concurrence ko yozala mais ko kana concurrence ya ba équipe nous te ceux qui na foot déjà zo ça équipe nous ngai ve club na zuka ka sponsor moko azali concurrent ya mutoazo sponsoriser li na foot il n'a rien à dire biso toza na biso ka par club moko ya muke par rapport à ba club nous so qui sangani et comme bien que avec club azana ba supporter ce que le club nous voilà c'est le cambo maté. Deuxième question, première question. Bavarese était Kamaki, Bavarese organisation. Nous ne voulons pas dire que Toza déjà club Moko Oyo et Koki. Vraiment Tozo Kende Kaka organisation. Boyebi Sika Touti, place Tozo Kende, Malembe, Ponako Komati, Naba Maison, Anazaka, Lelo, Lobité, Toko Kostango. Mais la carte organisation de Tozo Kende va supporter Lelo Baza conscient que bazoluka ko tia loboko pe na kati ya caisse ko luka ko sangisa bambongo ne tozoluka lukelango moya ko développer nyonso te mais tozo senga pe na ba supporter nyonso na occasion oyo boyeba ke ba maison ana ezelaka ya coordination te ezelaka président coordination ezelaka ya ezelaka ba supporter ça avec les bino moko bogoluka to tia maison na ba moyen oyo biso moko tozo tia
yango tokotia ba moyen na banani ba Varese tokotia makambo nyonso oyo etali V Club akoki ko ba supporter sa V Club akolata ba V Club akoki ko utiliser partout esika nyonso baozala yango mpe kaka ekotisa mbongo na kati ya V Club. Donc par conséquent tozaka na kati organisation tozokende moyen koyebisa bino ke lelo lobi tokotia maison ezate tozana no tozobongisa mais ozala surprise te ekozala ke tobengaka bino ba journaliste boya lelo tozopresente bino oyo V Club abongisi lokola maison lokola nini oyo ekosepelisa ba supporter sa V Club. Merci beaucoup ndeko Fumana Wenzen Hoffman na ko répondre na invitation na biso na chaîne na biso Congo Esengo officiel plus télévision lelo tolobelaki ba Léopard na biso o baza bongo éliminé tokobeta coupe du monde te tolobeli mambo organisation na défaite o ya Sony Topoli 4-1 tofungula pe lisusu parenthèse kobeta lisolo ya Lina Foot V Club akozwa titre to akozwa te azaka champion ya maloba to nini boyoki biano na ndeko Hoffman o azali bongo conseiller na niveau ya comité de direction ya ASV Club abeti masolo ya Bavarese abeti masolo ya organisation na club ndenge ezali kobunda mpona kobongama tukokutana mikolo mikoya toujours na chaîne na biso Congo Esengo officiel plus TV. Un grand merci na ndeko Fumana Wenzen Hoffman conseiller na comité de direction ya ASV Club. Merci na ndenge répondre à l'invitation na biso. Merci beaucoup. Et comme une dako na biso tokoko ya tout moment tolandela ngo na musika na bande ko mususu o bazape musika na pesi ndeko ngai Clovis Fimpa Mbote esika azali na pesi ndeko ngai bienvenue Mangwata esika azali pe Guilin Fimpa na pesi Mbote waliza famille na biso. Bandeko nyonso balingaka Congo Esengo officiel TV bo s'abonner na télévision na bino po bolandaka toujours d'information na temps réel. Na sima ya caméra ezali bongo l'homme géant yende ezali sima ya caméra azalaki bongo assisté na ndeko Yannick Bongondo na côté ya coordination to boseli te ndeko Guilin Fimpa donc bo tikala malamu bisika bozali bisika nyonso bokutani mpona kolanda biso totombeli bino mokolo malamu mpe bambote bisika bozali na mikili nyonso ezala mikili ya poto mi Afrika ya Amerika. Merci mingi tokutani mikolo mizali koya. Congolais